www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Sokoko makaka na primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Beauté Kinshasa, partout vous êtes dans le monde, c'est votre émission que vous aimez, Plateau des Stars, émission et ça, nous plaisir à trop, il y a des dégâts, oui, présentement, il y a la beauté troublante de la presse, autrement dit la Katangaise, c'est bon, mais ça n'a pas de micro, tiens, va bien t'en être une de ma camp. La Katangaise nde je m'en souviens la solo ya solo on va faire sa fierté ya biso ba chroniqueuse de tobola biso ba chroniqueuse oyo tanga puis diplôme e banité so utiwa pour ça maman boulou na carte internet yango biso ba fia effacer qui étudiant ça effacer que la bino ya des gars vraiment donc à travers votre émission on a biqué et ça la bino plaisir il y a trop que les camingi vraiment na biqué bozake belé bolanda ka site na biso oyo www.potonapoto oyo kamba marana ye moko l'ami Dovo, notre patron, merci Nayomingi papa. Donc, na bandi de bino bo remarquer ah bon na toki na otobi na lelo y a pas moyen. Lelo y a pas moyen de la coquille de bo remarquer bino dani na toka makasi na otobi na do posa ko tambia se kata mate. Posa mbies de na ko kate na oti ko bina de gabino bo mona déjà donc ndé na transpirer. Gambia salo na ebité to lo basu nini. To lo bani la zama ne makambu. Lazamba ne makambu lelo vraiment donc toi na moko aza très important boyebe da lo ba bien ya lo ba bien makasi alo ba bien lelo boyo kai ana mikuna nga boyo kai lo ba ka kitoko nga bien ke ser na nga ya 4% na la lele des gars taka sona a ene mta sola kitoko ser na nga Aisha bonsoir ya boni bien ser na kale kitoko na omona kada bas pe kitoko ya dega lo bakute ya te ser na boni basanga la zamba ya nango bien sango moto nango ka ya formidable to onde makambu ya onde za makambu wakambu vraiment formidable kaka na to ba misupe bana matanga mabiso na formidable po mikolo babi
ambulance c'est ça les accidents la 5e vitesse c'est quoi ici batou ambulance c'est ça les accidents toi na 5e vitesse en tout cas bato ba kufi ebele na ebisi ambulance ke zo bibembe balobi oh na des grands accidents ne salemi wala manzanzande tikali o na 5e vitesse ambulance c'est ça les accidents yo ki sangote bata sida ba kufi na kate okite donc na yemo mo écoute zata lali ya dega kao yo kanate mutu mo écoute tele message talaka déjà ça la des maladies azape poids 10 ambulance ici ça l'accident 5e vitesse o ka manzanze be tate na ambulance 5e vitesse c'est panzani donc manzanze panzani ko tolo ba bete biso za formidable yango nde makambo nde formidable nde yango na bi ke ba na potongola porte ba ozelo maboko puele le ser nanga donc le vraiment toyo ka ba les on dit abato lo ba mingi que au président tiki musique boy orchestre exact tout ça boy donc le vraiment ande toya na bi ke yo ndo zana pire 4 dollars pire batawera osa pire donc la zamba de yo to ba benga kirinjo donc na yebi ke yo oya kano répondre ba o ba benga ba yo koloba na ba koma ko sakana père koko tout ça boy et tant que yo vraiment o ba benga ke kirinjo yo no do to yo kata ba réaction na bilote bo sa elote. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet CPLA TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client la bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga, pour y avoir des décodeurs à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Ceux qui moi na moro boye a raté éducation na famille na bango, so ba meki ko rééduquer atana bata balabala et simbité. Il faut retaler na musika. Tout ça sous Nathan Onate, ouera ça peut ça devoir moko na tous les musiciens congolais, nyonso à l'exception des musiciens mon côté. Hein, pour ça leader il y a génération nyonso Nathan naé. Après ça bango devoir moko ti lo ba ko remplir en côté, ba misusu so ba bi album ezoyate, ba misusu ba ko mi ko diembela na sima, to bi ke ana ngombonge ya formidable. Yo mo uti awa mona azamba to obina, jamais we rançon na côté ka musique naé. Soki bazolo ba po alinga koma honorable. Ça on a problème moté ba assistant pe bazala na bango oko postuler le potike les assistant na yo jamais mon leader mon président encore décevoir ba fan na nyonso otobunda po na etongo pourquoi tika biso po akende wapi azana biso ngami ko na ko lobate na soko ke lukanga na émission mo boya bien pour notre bina na ba souffler au monde nazara baloba so ba voisin ba la bino be bolela nga na la te na o sepela nga na aka likambu moko kaka accident à 5e vitesse nenga na loba ambulance wala vraiment tout cas m'a appelé na kabi poids 12 pe pia kana pia ke poids 12 pia kana piaka mboka nino na mboka mobo kana piaka kao mabe
Na Côte d'Ivoire to mona ndenge pia ke salemaki ça les alai na oka vite to bi ke muta corriger kuna tam so za le king OK Holanda likolo ya taper ça ba devoir oui ya pesa ba devoir ebele le king Holanda likolo ya viena e Igwe de la Forêt bango nde ba pesa bango ba devoir makasi biso beta sou masolo te po na ko beta sou masolo bata mobondo te ya bato ya mikuse oh aza poids 10 oh so pende nini na beta masolo na bango tenga mikolo na beta masolo formidable te bisi ba no sto kin boze la formidable ma pona bato 5e vitesse ambulance c'est ça l'accident to kanti lokola ambulance wane ko sauver bato mais et sou ko bomande bato de plus to eba ke bata sida ba kufara na ba hôpital mais muta sida ay ko kufa double liwa na accident ya 5e vitesse biso za eloko loba te rien ah oui bino moda boyoki déjà bino mo boyoki loba mingi ezate ba bido ki bolukila bino ba solution bibembe na bino bo ucho sa bolukila ngo solution bino bolukila bino solution po biso nde to zela ka formidable ya lobeza te biso to zende formidable to loba ka vérité na vérité tiki yo vraiment lukanga na émission est bien to ça émission pour kitoko tara to na rep na to ki makasi président na biso zo zela ngai président Hilaire Lele ya le fidèle de Weur ensemble na pesi déjà na pesi ba fidèle nyoso tumbote na pesi banzo nyoso tumbote côté bazali bambote na bino belé les intimes fans de Weur ensemble président ya tous les fans de Weur ensemble Golf Kizola dégâts matériels Bardi Laros na pesi Congoloyenga na Canada mon vice-président na kasima banga na nga banzembo te na ozelango en tout cas na pesi petit na ngai o ya kati malgré lelo na lobate Annabelle Ngiama na pesi pembote la made na pesi blessing o ya zali les communications na biso Alain le king ya bibenga appelle le king na kati ya ndombole leader ce boye beaucoup tande bana wera bazo pela kuna makasi en tout cas ya mingi ya lobeate biso ka bana formidable to c'est la cas formidable c'est tout merci mingi vraiment mais na ina suki sara ke ambulance c'est ça l'accident à 5e vitesse aïe ya boye bazi wapi bino moni des miasa dégâts to zepo na dese para biso vraiment en tout cas pardon a dénoncer non te soki na meki ko boka mutete na kufa CG na biso fara ya le fidèle de Weur ensemble CG vraiment côté balanga to comme na suka émission na biso vraiment merci nous mode ambiance uti kozala aya dégâts na biki to zale pour na deuxième émission na biso to sala na vraiment donc merci mingi na ba fan na biso merci à trop to lela bino ya dégâts pourquoi pas na pesa mboti na nga na pire ser na nga wa sola kitoko fi na nga lucc comment si moka tona mona kata beau marché babi yonde makamwa sa temo sa pembe yo sala petit non c'est furango ya la beauté azala merci na yo pourquoi pas ma copine chérie on a zalané tous les temps et wana secrétaire nga j'ai bota moi ça talo moi ça tonda nzoto Aris c'est mon pote Aris c'est mon pote yazana pona ngai merveille ba Olivier donc yo na za manager nga privé mon réalisateur Zélibré coach ala pour coacher la beauté Zélibré merci na bino na lela bino ya dégâts tokutani à la prochaine www.poto.com www.poto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele